Ça, tout le c'est les meilleurs, vous comprenez. En direct. Au cordon, Picasso awa tomoni yo awa ozokota déjà studio Ndiaye par rapport à dynastie tozokomona ozokotravailler de Bruxelles, de France. Alors, le Bissara encore le Bissara. Par rapport à la dynastie. C'est l'émission après studio. Mais expliquez ma fanatique Mukega Kapozo. Mais non, expliquer ma fanatique ce qui studio et Sili. Évolution dynastie nano. Ce qui n'a même mis album, on dit manga sous soutien. On passe le scrum yo moko sur terrain. Na même maintenant album après on expliquer ba. Très cher fidèle bon comprendre nga idéologie za koto. Na pesi dédicace na Kwantombolo, il va za luka yango. Ah, non, français c'est mal. On va regarder l'émission. Toyemba to il y a d'ailleurs ça comme on voir. Rita jotigelinga na kina wana batela na zoko batela. Travailler chant na koyemba. Na ko des voix. Merci beaucoup. Respect na ba musicien, bandoliste par rapport à nani apa solili keina ngana chakina motema tala lelo yo epesi juste folie. Oh, yeah, oh, Justin Moto. Kakate koyoka lisolo na yo na mbanda oyanga motemezoka Justin Moto. Yele o, yele o, yele o, Justin Moto na ngai. Baloba kolinga mobalo ya ye bana pasi mingi na kolinga na seyo. Voilà quoi. Makambo ya ngwana toza wa rize ya gola ayembi ebele Mati de Gaulle. Donc na ko lobele ku te mo aza témoin sur la makambo na ye. Mati de Gaulle ayembi ebele batutu ba Christian Lukoki poto na poto. Il y en a beaucoup de monde na yembi ba Zaven Zalalemba. Donc ba te ebele ba Dino Selo Landais Noir, ba Bernard Cavalli, ba Tonto Lukuki la Mantiale. Vraiment, naimbi bala batebele. Bambo tebele vilanga Gauthier Mascotte l'homme idéal. Gauthier Mascotte. Oyo azana besoin makambu yango tokomi na temps suka. Pesa mbongo babwaka yo mabanga yali. Banzembo ezali banzembo ya ba Bindombe, banzembo ya ba Caselo Scram, banzembo ya ba Bill Clinton, banzembo ya ba mabanga yali. Ya sebono déjà risé à go la palola. Maman avocat donc ya magangi ya uzandoki. Abi risé na yo kaka yo. Donc na monio live na vocal la qui tombe donc meilleur vocal na chanson ya sebono ya machine et puis plus si vocal na chanson ya juste des nuances vocalement qu'on entend ba Charlie Solo dans Antonio oui vocal. Voilà. Qui toque trop donc voilà. Makambo ya ngwana. Boza décité dynastie et ça dynastie et tout ka bato bunga dynastie zakaka disque ya ba ancien ya maison mère ti dynastie na biso ba poule na ye toza na kati nga pe à présent Mati de Gaulle ni na zawa donc na yimbi nzembo mobimba na Jésus de Nuance na dynastie donc to sali na interpréter nzembo ya Jésus de Nuance mais na yimbi moi trop da kati donc ba to boze la pena c'est une première pour moi donc boze la penza dynastie na bokebi boyoka makambo ndenge mu Kwantombolo abi dynastie ko déjà disque d'or avant ebima. Donc déjà ceux qui disent que d'or mamu ya ngwana bana ya mona idéologie ba changer yango te wenge ba changer yango te yango dynastie donc on est ensemble tout ça ba miaka donc auto kaka ba sango net ba papi kakol hein ba Sele Scram yo ba Baby Black donc auto yo kaka total nga na ba double yo mingi omona na TVT secret za nini yo za jibe omona na raté batu na ngayo ba fanatique batu na ngayo omona na raté on dirait za jibe on dirait apembe net ngai yembana nunengo yembaka wana nando yembana nunengo yembaka devoir nini olobaki na sala na boyaki kosala bolfa mundele tepo nini osengaki na sala na kokaki kosala te namu obimisinga gudira fo na komi olela na stati ya bolingo Jojo bolingo Brian na leli okotandanga na pavillon nini siko na ekote boye omemi nzoto nanga wapi kaska sereka kolela nzoto oyanga rize ya gola natikeli basi nzoto oyangai nzoto nanga wanga mabanzo etingaminga na nzoto baje ya sentiment Hervé Mukwasele na nzoto baje ya sentiment ya Duche Bala na nzoto Uche Bala na nzoto Uche Bala donc na ebisio
Mukwa tombolo la biso na zongeli TV. Lutsebala. Grande sœur propre. Toliaka déjà. Ta moi ba kwanza moi nini sala nini hein? Yebi ke Uchebala. Alors lela yo mabe. Uchebala na zui komona o mabe, ba pesinga komona na musika. On a bwa ki Uchebala kingani eza ya yote eza ya Uchebala. Donc place au sana pesio bambota trop. To na bosanité bana ya poto nyons tout, bana ya bonne nature, bana ya la bonne musique local o balinga. Casino de Paris donc à bientôt. Donc tout ça diana massage to na bana minduka la te ba soda le padre net ba risé ya gola ba zoya ko buka to zo coupe. Donc Mukwa tombolo. Te tolingaka to dimne moi donc nangana sepela na pesa ba fanatique eloko oyo oyo ezalaka benga ngo identité. Opesi yango epa nani tobaluka na mabelelelelele chéri totanda liputa to la 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 la. O papa Melina bolingo komelinga malere nzambe benga nonga yo fulanga na boîte noire cheche makanda ngarize ya gola neleli pas ebisoate na leli de plelo bolo vena yo esheta eza kolengisa ngama bo babi dynastie risé ya gola oui vocal kindo kina epsa bango ngala za tel père tel fils donc identité ba changer rango te Mukwa tombolo moni tef o to kima ngo erma pona ko concentrer so ba biso na identité sodé à les padres so to kimu me kramuke eza pona ko travailler pona ko concentrer pour to pesa ba fanatique na biso résultat donc kala mingi te bo so dynastie avec Jésus de Nuance patron de patron nous remercier les fanatiques nous avons consommé toujours single na bango pyromane toujours on attend tisiko donc dégâts donc on appelle ça moto na vient na il a dit Galvan na motema maman diva Galvanda Gigal Fiki pour monsieur le millionnaire donc deux fois te quoi nana ba massa na ngai ate biso ki maka TVT o musala te sala te tika mo ka bo tokei. C'est pas ça, les fanatiques qui a fait rigoler Jésus de Nias, par rapport à vocal. Et puis, comment ça n'a été besoin d'un concert le 7 novembre dans le Casino de Paris. Comment ça n'a été que tout ça a appelé tout ça n'a pas battu tout ça dans le Casino de Paris, balobi Casino de Paris ni makambo. Donc batu baoze la makambo quoi donc. Nga lokola makambo penezo pesa manangwe pas les padres, ani na nga liboso ngoyo. Ani na nga liboso ngoyo pas les padres makambo da ça. Voilà. Année Noël Bosso. Oui, Madame Moko Badio au Kota studio. Les pas de la bite, les pas de la bite, tes petits na yeso azuya malé mais fouya fou là pour makambo za la bien. Ozakanda. Fini les tracasseries en Europe pour vos envois de voitures, meubles, colis et toutes sortes d'appareils électroniques. La seule agence c'est JNT Service. Jésus-Christ est notre trésor. Nous sommes au 58 boulevard des Allemands, 77 000 Melun, France. Nous transportons vos colis de la France, Allemagne, Belgique, Hollande, Espagne, Italie, Suisse, Turquie, jusqu'à Congo, RDC, Kinshasa, Congo, Brazzaville, Angola, Luanda. Pour nous contacter, appelez-nous au plus 33 9 52 96 16 79, plus 33 6 12 85 69 06, plus 33 7 82 96 72 38. À Kinshasa, livraison à domicile pour tout client qui paye cash. JNT Service vous satisfaire, c'est notre priorité. Oyebingana lingaka yo pona mbongo na yo zalaka nango te bolingo yanga na yo utaki bolenge papa Melina o sentiment na leli papa Melina na ngai ai sembe sembe na nzoto très bon na leli papa Melina ai nga shawal sembe sembe na nzoto très bon wala biloko oyo siga sangwe yelinga ina salaki na ngai teo talalisanga fedenza ya na polo santa yoka matanga na banu tindanga na parie nazelaka yo na poto safei na ne nasilisi ba foyer ya parie baksisa sosele pe basundula ngai na bana Mukwa tondolo
dimanche na tongo na kena losambo na bondeli nzambe alakisi ngai basi baswa yo projet nosalaki yango kala bebe tina tatike ngai nazonga na ngai souffrance eleki awa na paris omoni makambo ofozaka pa le padre mpo opesa makambo boye inane le padre fulinga mbala moko apesi nga champ abi yeba ndenge koyemba donc apesi nga champ na dynastique te mais alakisi nga ndenge koyemba donc ndenge oza mobimba oui mobimba pesa bafanatique no mbote mpo Chelele aza na posa lobaka ka posa na kanda bambote yango eza mingi pa bafanatique nanga falka lovalova dadi mavungu le bambote ebele déjà nanga Blaise Mpolo bambote ebele toujours quoi tozana bino na dynastie boyoka kama kamunde to sala ambo tebo telele nani akombokolo yaya zalia ngaye soki jetate nani akobo aye matie donc balobi mikolo biso awa ezaka mamba oloba te biso na mamba chande on comprendre pour tel père tel fils donc papa za danger bana ne pe bazali wa donc on comprendre yo na ngambo ya ibale ngai na ngambo ya Kinshasa telele yo pepinga loboko Emmanuel olowa mama on comprendre donc biso to lobaka trote biso za makamde ya chant donc papa aza moyembi monene ya mboka na Congo oyo yo na qu'est-ce que j'avais dit oyemba oui naemba pourquoi ni oyemba na qu'est-ce que j'avais dit Mezira maya kolamba badidi n'esprit ya ekolote okoya kote bisae entae maître Serge Mundo Sekio badi ete bio les chance ya papa Hervé la joie Kabelo femme d'affaires somme Kabelo, femme d'affaires. Océan Diallo, puissant. Océan Diallo, puissant. En tout cas, plaisir à toi parce que Dynastie a coupe mo so beti na katité lela. Makambu. Pour ba coupe na bango beta toujours ba so ba disque ba coupe na bango. Eza ba équipe mo boy na ba ba fibo. Parce que eza Real de Madrid. Équipe ya Gaillard et on se rentre équipe à star donc papa a grand star à Sali Bastar donc eza Real de Madrid donc ndenge eza boza ba jeune talent moins de 30 ans mais au moins le mouvement mususu boy yo tata mukolo mouvement oza soki na 37 ans mais c'est nous ko kamba za soki na 50 ans bon ba yemba pété faut ba yemba ndi batika ko lobaka blabla na ba TV ya ko lobaka belé ba yaya biso to lobaka trop to landa ezeli ya père faut yemba bo yemba pété to comme un système siko ke ba chanteur ya ngambu wana to kutani boye to nyatani na ninga chant pour te bana ba force pour le balo basala sala rien comprendre donc makambu yango wana na bomba yangu ndenge wana ma meilleure chemise au baby saki Natacha rouge à lèvres énergie il y a des ans nalingi de soyo tobinaka namona yu obimbala muku me batre na yo na bomba intacte Béra de Prince MC Cornélie tes yeux doux cheveux longs ton visage est d'enfant étiqué la ngai traumatisme na lalaka na butu na lamukaka na ngongo jour après jour. Donc voilà quoi, on a fait na Béra de Prince des Amunda, on a fait na Trésor Pembele, on a fait na MC Cornélie Mounou en États-Unis, on a fait Banzele tout à Paris, à Suisse, je vous aime beaucoup. Numéro na ngai pour na mabanga to na studio Ndiaye, plus 243 89 222 11 26. Na pesi moto na suka la muto aleki batutu Océan Diallo liboso maïsi mama et puissance. Merci beaucoup. Kosa couleur les multicouleurs. À bientôt. Merci beaucoup. Kosa couleur les multicouleurs mobala bato Barbara Mazirel. Nazoko bossa na te ko vendre sa idéologie na ngai et pas vient na ngai pepe mbongo maboko bank. Groupe Murilubi des fois tezoko kanga tous les sociétés mike na kin. Société bazoko yiba bato balar. Mais pepe mbongo maboko bank aye ko longola ba société ndam na nenga mabete. Tozoko beta lisolo lutse bala yebi. Lutse bala yebi idéologie.
tozo ko beta li solo DG Blaise Polo ba yebi idéologie na vient nga pichu boto kwa se mundele ndombe nazo ko beta vrai li solo dynastie pour la skoni muza na mikile azo ko lelanga mabe il skoni muza e nazo ko beta vrai li solo na président Roger Mwanga deux fois te président Roger Mwanga e l'agent Amado Pichuna nazo ko levani sa idéologie na mutakenda potoneti na bagie hein l'agent Amado Pichuna deux fois te viens à Blanchard et tous mannequin le plus propre deux fois t'es na quatre américano et Blanchard et tous engambé et viens à Blanchard et tous pour le monde tu n'as pas revendu ça yo pour aux anzamba ba transporteur viens à Paul monde deux fois t'es tous en brise cool et au bête à solo dynastie n'engue na zoko monde la yango et collègue wekop puisque wekop ezaka na concert sans débat sans traduction et puis sans conclusion et puis sans confusion. Dynastie et cause en a concert et cause en a voyage. Ndenge na zoko monde la yango po on y en était ko benda déjà disque d'or avant bima. Na ndenga mabete. Na zoko vendre sa idéologie et pas vient na ngai bera de prince des amunda El Chapo maître de tous les maîtres de leur maître. Le seul vieux Nicolas zoko somba ki sasa mobimba. Ba mapango to ba ko makaka BP. Ba mapango to BP na BP. Yo na kini onga na zadika na uchi poto la bilamba ngwanzu somba lopango ya mobimba tondi mao. Béra trésor payé. Trésor pembele deux fois les Gucci, les imbattables trésor pembele nazo ko lela yo mabe. Boni sango ya ini kayenga mon invisible. Hein? Genebola. Mokonza BMV. Vanessa idéologie solo lara déjà. Hi Genebola. Nazo ko vanessa idéologie na cameraman na ngazo ko bongisa passeport pour casino de Paris to ko kenena ye le 7. Francis deux fois té. Na vanessa idéologie. Nazo revendre sa idéologie na GT service hein yo yebi ndenge to pachaka ndenge to kochaka Francis mutu na ngai nazo revendre sa idéologie et pas vient na ngai puisque Simbayabo et puis na vendre sa idéologie na JP qui c'est ingénieur Daniel Yakanan yo baba obimisa déjà couleur à casino de Paris oza kanda nazalaka moment na les padres oyeba Fox le padre il faut ba na bana na ye naza wana ba discours ensemble ba discours à Louis Vuitton na kati na tiki yango il faut mona ngo ya discours quoi voilà ba fanatique bazo kotala yo Janeli kombo no utana ngomboka isa Janeli ubezaka komba ba fanatique ba pesu kombo na ngezali Joss patron na ngai Jésus de nuances na pesi bambo tebela bakselanga sko Janeli Janeli lelo to yambi autant que musicien ozokende mikili ndenge ozabo déjà valise obongisa ngo déjà si pour le 7 novembre etikaka quelques semaines pour bolonga déjà bokende donc ndenge zabo déjà ngai baluba pardon na kansonda e nazodie na ngai na roya mais sikoyo lelo yo le 7 novembre ozokende mikili obombeli ba fanatique non nini ya casino de Paris obombeli bango nini et puis ba blo nini ya dynastie mai nini ya sika obimiseli biso Dynastie, donc merci Belé n'a pas perdu bonne chance à Pessinga. La dynastie, donc il a eu chance à Koemba na kata banzoko donc Janeli Azawana boyo kanga na dynastie mais moyen na pesa bino ba flash ezate po ba miyibi bakoma ebele donc azaka krela oya kina vina ngai ko bebisao depuis okota na bolingo na ngai couple beba oyeba ki bien azalaki na mwasi na ndako ye osali nyonso po trouble foyer na ngai toyokanaki nga na yo ozali simple likangu poni olingi yo se compare na mwasi na ngai mama ya bana na ngai okomi kopanza ngai sango par-ci par-là poni olingi obebisela nga réputation na profil na yo na WhatsApp ocha elongi na ngai ba publication nyonso kaka ba photo na ngai oyaya mbaloba pete na mosapieza assurance te oyanga na chéri tolata ba pete na motema bokokota te ae etula oyo kebana yo mobali oza kolukaza okipe akosaki yo na nyonso abala ye kosutuka te lamuka na pongi po aza ya ngai me
kela kebana yo mobali oza koluka aza okipe akosaki yo na nyonso abala ye kosutuka te lamoka na pongi po aza ya ngai me oza wapi maître Doli Chamalao oza wapi Francimbala Zabolwe oza wapi kadi machingao soki na moni yo te pendant la journée nga na lala te. Fini les tracasseries en Europe pour vos envois de voitures, meubles, colis et toutes sortes d'appareils électroniques. La seule agence c'est JNT Service. Jésus-Christ est notre trésor. Nous sommes au 58 boulevard des Almos, 77 000 Melun, France. Nous transportons vos colis de la France, Allemagne, Belgique, Hollande, Espagne, Italie, Suisse, Turquie, jusqu'à Congo, RDC, Kinshasa, Congo, Brazzaville, Angola, Luanda. Pour nous contacter, appelez-nous au plus 33 9 52 96 16 79, plus 33 6 12 85 69 06, plus 33 7 82 96 72 38. À Kinshasa, livraison à domicile pour tout client qui paye cash. JNT Service vous satisfaire, c'est notre priorité.